Normalement tout le monde a relation amoureuse yo na mobali na boyo kanate nazomona source ya séparation na yo so ko na message za pona yo message o eza pona yo voilà ba adversaire no bakoyi balinga ba séparer na mobali na o mesimbiti ah oui zuwa ba moli nzamba pambolo mbala malamu mobala kitoko mbala stable bamoni azwi mobala kitoko azwi mwasa malamu bamoni ke no couple la bino ya kitoko makasi ya danse bwana kimia bwana esengo balingi baséparer bino batongo balingi baséparer bino bamona bino boza kimia boza l'aise boza kimia na relation na yo balingi baséparer yo na mwasi na yo to balingi baséparer yo na mobali na yo basalaki babakam na bango nyonso tu basala ba mission ko sa ko loka na butu basaki makambe belé balobaki basali ba incartation balobaki pona bo séparer na mbali na yo mais simbi na ngote nzamba bina ebisa yo mwaso nzamba pesio amwa sa vie na yo oboya ete mwaso nzamba pesio aza amser na yo aza flamme jumelle na yo mwaso nzamba pesio aza mwasi ya destin na yo oboya ete kobo ete bona kimia bien bozumo na ka ba problème ezo yaka ba problème tina te bo sonela na bezanga tina mobala na lingio mingi mwaso na pe alingio mingi mwasi no alingio makasi mobali no pe alingio makasi bolingani makasi mais ya na force moko ya molili elinge séparer bino et bato combien bazolinga ba séparer bino zuwa mutema mabe basali makambe belé ya mabe bo séparer mais simba la ngote pourquoi parce que vous êtes destinés à causer ensemble parce que libala na yo mobali wana oza na yo wana to mwaso yo oza na yo wana nza ba pesio ezate ke bolingani kaka brusquement bote eza destin eza likambo ya spiritualité Eza raconte moko oyo nzamba prépara kiango déjà. Ya raconte moko nzamba prépara kiango. Nzamba yebaki ki rokuta na mobali wana okuta na yo. Parce que be preuve o leki na la relation na yo. Ne be preuve moi na leki na preuve yo moko leki nango. Et ça dit que et puis c'est nos sagesse na vie. Et ça dit que beaucoup ma la maturité, beaucoup ma sage, beaucoup ma intelligent, beaucoup ma la maîtrise ni makambe belé. Ils ont quoi formation. Moi si na wale kina be preuve belé, ma déception belé. Mobali na pe aleki na be preuve belé, na ma déception belé, na makambe belé mobali na souffrir ma casse na ba relation. Koboye mobali na te. Koboye pe moi si na te. Koboye ete ndamba otali sangai. Balingi ba séparer bino na nenga molili. Balingi ba séparer bino na nenga molili. Kutu ba nzamba ote sanga ba séparer ki bino na molili. Batu vraiment ko basali makam na bango ba séparer yo na mobali na o mais simbité. Parce que relation na yo eza basé na spiritualité. Parce que ko kuta na mwasi na yo na mobali na yo ya volonté na ote. Ya volonté nzambe. Nzamba tali ke ozaki célibataire o souffrir mingi ba déception ya basi ba déception ya basi kolela mukoni na okuta na amser nanga nzambe pesanga mwasi nzambe pesanga mobali olele okota ba prière nzambe exaucer yo libala na yo eza réponse nzambe libala noko nzambe moko asigné yango ba ange nzambe ba signé ba ancêtre no ba signé ba ancêtre no bazo obligé ya kondima libala wana parce que nzambe mutaponi baza imposer bango bandima libala no wala parce que nzambe ne mutaponi obala nzamba tali plan zo bongsa pona yo okoza célibataire te papa okoza célibataire te maman nzamba tali ndenge makambo ekende bo fo mwana mobali oyo na exaucer na ba prière na ye batu su ba luka basi na kiss batu su ba luka mibali na kiss na yo mabolongo na se oleli na nzambe te me pesanga mobali ya vinanga
mobali na leli na ba prière nzambe pesanga mwasi ya vina nga nzambe osala bino ki bokutana bata misu mayiba kizuwa bakote ni bandako ndenge na ndenge bake basali ba forme basali nyonso tout ba séparer na mobali na yo basali tout ba séparer na mwasi no mais simate. Pourquoi d'abord? Parce que yo moko na muta spiritualité yo moko na muta molimo mobali no paza muta molimo bimbe bata milimo bokutani parce que pour ma séparer bino mibale aïe 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 il faut bazala parce que yo na mobali na bo akole serait cimenté destin kangi bino lole kanga bino